Comment mkolo ro bando swana na mwana? Comment mkolo ro bando swana na mwana? Ozaki na politique, o attaquer silité. Ozongi lisusu na musique, o attaquer fali lelo komi Maya Tumba. Maya salibino nini? O ba TikTokers, basali bo. Ces gens-là cherchent un moyen de vivre. So bino boza bango, o pesa bango, po batika musala wana. Mais tant que bozo pesa bango te, siko bolingi nini? Et puis bateni on balate za bateni ya scène. So taliba on a balabala batika radni, tolo polele batika ngo te za teni ya scène. So moni mokolo azo swana na mwana moke azolinga modire mwana. Biso sko ba mikolo togoya poto sauver mwana. Maya Tumba, tu as notre bénédiction. Mais changer kaka façon na ya elobela pour ça la pega moi bien. Moi iki à la TC John Kabamba les journalistes du moment. En tout cas je te soutiens Maria. Comment mkolo ro bando swana na mwana? Comment mkolo ro bando swana na mwana? Ozaki na politique, o attaquer silité. Ozongi lisusu na musique, o attaquer fali lelo komi Maya Tumba. Maya salibino nini? O ba TikTokers, basali bo. Ces gens-là cherchent un moyen de vivre. So bino boza bango, o pesa bango, po batika musala wana. Mais tant que bozo pesa bango te, siko bolingi nini? Et puis bateni on balate za bateni ya scène. So taliba on a balabala batika radni, tolo polele batika ngo te za teni ya scène. So moni mokolo azo swana na mwana moke azolinga modire mwana. Biso sko ba mikolo togoya poto sauver mwana. Maya Tumba, tu as notre bénédiction. Mais changer kaka façon na ya elobela pour ça la pega moi bien. Moi iki à la TC John Kabamba les journalistes du moment. En tout cas je te soutiens Maria. Comment mkolo ro bando swana na mwana? Comment mkolo ro bando swana na mwana? Ozaki na politique, o attaquer silité. Ozongi lisusu na musique, o attaquer fali lelo komi Maya Tumba. Maya salibino nini? O ba TikTokers, basali bo. Ces gens-là cherchent un moyen de vivre. So bino boza bango, o pesa bango, po batika musala wana. Mais tant que bozo pesa bango te, siko bolingi nini? Et puis bateni on balate za bateni ya scène. So taliba on a balabala batika radni, tolo polele batika ngo te za teni ya scène. So moni mokolo azo swana na mwana moke azolinga modire mwana. Biso sko ba mikolo togoya poto sauver mwana. Maya Tumba, tu as notre bénédiction. Mais changer kaka façon na ya elobela pour ça la pega moi bien. Moi iki à la TC John Kabamba les journalistes du moment. En tout cas je te soutiens Maria. Comment mkolo ro bando swana na mwana? Comment mkolo ro bando swana na mwana? Ozaki na politique, o attaquer silité. Ozongi lisusu na musique, o attaquer fali lelo komi Maya Tumba. Maya salibino nini? O ba TikTokers, basali bo. Ces gens-là cherchent un moyen de vivre. So bino boza bango, o pesa bango, po batika musala wana. Mais tant que bozo pesa bango te, siko bolingi nini? Et puis bateni on balate za bateni ya scène. So taliba on a balabala batika radni, tolo polele batika ngo te za teni ya scène. So moni mokolo azo swana na mwana moke azolinga modire mwana. Biso sko ba mikolo togoya poto sauver mwana. Maya Tumba, tu as notre bénédiction. Mais changer kaka façon na ya elobela pour ça la pega moi bien. Moi iki à la TC John Kabamba les journalistes du moment. En tout cas je te soutiens Maria. Comment mkolo ro bando swana na mwana? Comment mkolo ro bando swana na mwana? Ozaki na politique, o attaquer silité. Ozongi lisusu na musique, o attaquer fali lelo komi Maya Tumba. Maya salibino nini? O ba TikTokers, basali bo. Ces gens-là cherchent un moyen de vivre. So bino boza bango, o pesa bango, po batika musala wana. Mais tant que bozo pesa bango te, siko bolingi nini? Et puis bateni on balate za bateni ya scène. So taliba on a balabala batika radni, tolo polele batika ngo te za teni ya scène. So moni mokolo azo swana na mwana moke azolinga modire mwana. Biso sko ba mikolo togoya poto sauver mwana. Maya Tumba, tu as notre bénédiction. Mais changer kaka façon na ya elobela pour ça la pega moi bien. Moi iki à la TC John Kabamba les journalistes du moment. En tout cas je te soutiens Maria.